botu na mama Mwilu Diangenda. Mama Marie Mwilu Diangenda botu na ye. Kombo ya tata Simeki ba utanga ni pona nini pezaka ye. Lelo molimo mosantu batu mususu bazana posa za ba molimo mosantu adjoint. Bazana ba molimo mosantu adjoint. Sikoyo Satana pe na moment na tango ya molimo mosantu yepe akoma komi bimisa lokola azali molimo mosantu po avanda na kiti ya tata. Donc tata bazali ko bundisa na batu ebele bazana posa bakoma ba molimo mosantu. Mais biso to na posa to yeba qui est réellement molimo mosantu Mama Marie Mwilu Diangenda lobelaka. Nzambe azali 100% mutu 100% nzambe. Batu ba yebi na bango yete baza ko imaginer ti lelo batu ba imaginaka ke nzamba mona na kate ke nzamba azali mupepe. Siko yo oyebi pe nzambe na kombo na ye. Yaya. O batu azui grâce wana te yo azui grâce wana. Siko yo kotika nzambe na yo na bonzoto na ye batu moko boye po babotama na tata ay bafingelaka o tata. Ale batu moko boye bataka batu momo ba chaîne na bango bayaka ko débordaka na kombo ya tata batu moko boye bayaka ko balolaka maloba ya tata mabota na mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Au combat tata moi on appelle tata molimo mosantu. Bienvenue chez nous. Merci na batutu balingaka mama Française Kabalenda la princesse d'Enkamba Nouvelle-Jérusalem. En tout cas merci na binotu na bato nyonso balingaka émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. J'espère que vous allez tous bien. Bato nyonso batalaka nga bato bandima ko yambanga na bandaku na bango basabona na chaîne vraiment merci beaucoup. Merci aussi na bato basabona te me botalaka. Soyez pe s'abonner et ça la plaisir à trop. Donc on s'abonner kaka écoutez yo rien bandeko. Émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Place nde na telemela yango wana. Bandeko, émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Ezoya kaka na ba vérité sauf rien. Ezoya kaka na ba vérité sauf rien. Nga nazo sa ela tata. Alors, naza révoltaire. Nazali révoltaire. Donc na tangu ya molimo mosantu. Ba révoltaire so bazate nga naza. Nga naza na sa ela tata. Na sa la peine à vérité. Nazo sala na lokuta te. Alors nyonso nga na lobela kezali vérité. Awa rien que la vérité. Ceux qui na buki lokuta wana na koluka problème et pas ya tata. Ceux qui na loki problème na rosuka wapi. Po yende mon protection divine. Nzambe ya bakoko nanga yende mo bate yende zo batelanga. Ceux qui na buki lokuta na BBC na kopesa ekanda nga na ozasuna esika te. Batu bazo comprendre des visions na nga te. Bazo yoka kanda bazo silika. Baza koyeba te eza na tina. Balobi likambuluka osala ba recherche luka ozwa mémoire na yo meke mpe ko kanisa. Pourquoi makambo ezobima? Donc makambo donc ngana ko lobela makambo boyo mona batu bakolandela makambo ngana lobela te. Eloko bakosala eza nini? Bango bakosala nini? Bango bakomi kofinga. Mais bazo comprendre te makambo ngana lobeli boluka mpe bolandela. Bozo comprendre te. Eta libino. Ngai sifina osala musana ngana zoleka. Na osala musana nga na zoloba na zoleka. Et puis muto azobanga nzambe te nga na respecter ndeni nzambe akelinga azobanga yete siko eske nga na opese valeur ye nzambe kuta keli ya bangi yete apesi ne valeur te siko nga siko na ko banga eseke na komi liboma alors nga muto banga nzambe te nga pe na obangi te loko te pa na nga na obanga yete alors na yena na sali ba analyse moko nga moko ndenga na tambwisaka makambo na sali ba analyse moko na zongi mwa mukie na mama na biso Mama Marie Mwilu na ndenge ya mabete Mama Marie Mwilu Diangenda na ndenge ya mabete na minute oyo émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité soki na sali analyse na obomba ngote pona koloba e baksa implice Mama Marie Mwilu Diangenda mama na salaki émission moko na lobelaki pona mama ezaki des émissions. Tant on a sa deuxième émission, nzembo kuto yelanga na lobaka révélation onga na zwakate na lobaka ngote na boyaka na bombi. Mais nzembo yelaka nga en pleine émission. Toma kifi pe kwa kwe nkundi enzi le zulu pasi enina. Mayemba yango eza pona mama.
na yemba yango mais lelo nga nazolandela pe kaka nga naolandela pena naolandela po biso tolingi so ba hypocrite te tolingi sambla te biso tolingi sambla te l'église kimbangiste ba 26 baza nano ebele il faut babima bato mosusu nano babimi te baza tala ebele 26 baza tala ebele na kamba na 3 égale 1 lingomba ya nzambe ba 26 baza nano ebele nano babimi te siko na moma onde toza boye moma ya nzambe molimo mosantu toza na posa tozala l'aise tango tozo kozwa parti ya lokumu ya nzambe tozo pesa epai ya mama muyidu topesi lokumu ya tata ye pa zozwa lokumu mais ekokani na tata te mais ye pa zozwa ba valeur respect wana toza nango mpona mama na biso tolingaka ye mais mama Mwilu Diangenda mama Marie Mwilu Diangenda pardon na ndenge ya mabe te naloba nanu mama kilo nini oyokaka kobimisaka papa Simon Kimbangu kiangani na monoko na yo mama nini pourquoi ezo pese yo kombo ya papa Simon Kimbangu kiangani na monoko na yo okangama kaka nzambe molimo mosanto ye ba molimo mosanto bazebele pardon mama ba molimo mosanto bazali ebele nga nazo yaka na opesa analyse na nga nazo ya pona ko attaquer mama te po mama to respectaka ye eza kaka juste analyse na nga eko bakisa implice pa na ye mais na mone zo sunga te na bandeko bozolanda botuna mama soki bino bo bébé spirituel nga na bébé spirituel te nga na za bébé spirituel te nga déjà esprit si ekola na kolandela likambo nazomona eza clair te na kolandela pe na kotuna na koloba nga na bangaka te mais namona bato baobanga bato baolenga emisa ko réfléchir likambo na sa motema ma bombi mais nga na obomba te na oyapo awa émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité botuna mama Mwilu Diangenda mama Marie Mwilu Diangenda botuna ye kombo ya tata Simon Kimbangu tiangani pona nini pezaka ye lelo molimo mosantu bato mosusu bazana posa za ba molimo mosantu adjoint bazana ba molimo mosantu adjoint sikoyo satana pe na moma na tango ya molimo mosantu yepe akoma komibimisa lokola azali molimo mosantu po avanda na kiti ya tata donc tata bazali ko bundisa na bato ebele bazana posa bakoma ba molimo mosantu mais biso to na posa to yeba qui est réellement molimo mosantu mama Marie Mwilu Diangenda alobelaka molimo mosantu nini soki pa alobelaka na ye arma tokoyeba ndeni na ndenge mabete bandeko na ndenge mabete mama na ndenge penza ya mabete na ndenge ya mabete mama na ngai na ye kaka pona kosala analyse nanga kolakisa nanu mokili na mama bokomisela nga message oyo tango molimo mosantu bazobundisa ye mingi nazongeli lisusu Satan aza na posa ya kwa molimo mosantu afana na kiti ya nzambe ba molimo mosantu adjoint ba mitia na place bango moko bazali biso to wana posa to yeba molimo mosantu mama Mwilu Diangenda Marie alobelaka ezalaka nani poete tozo comprendre te mama papa Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo mosantu rien nano yokani te pourquoi ezoko pese kilo boye pona nini mama nana yokite natalaka mama penza na yokite soki alinga dobela papa Simon Kimbangu kiangani lobaka mokonza bule to boyi na biso te mais molimo mosantu nini mama na biso alobelaka biso molimo mosantu nini to wana posa to yeba tango yo bitumbeza makasi bitumbeza na tina kati ya ndako ba 26 baza trop mais sikoyo toza na posa tozala clair ti tozo kopesa mama ba valeur belé wana ezala te ke lobi eke nango na mai to perdre ezala te ke lobi to simba mutu ba valeur wana nyonso eke nango na mai te et puis ba lokumu wana nyonso mama ta na 26 ba lokumu wana kotikala ozwango te ba lokumu wana tata yende mutu azopesa kutu chance wana po tokumisa tosanzola o mama sikoyo kombo ya tata Simon Kimbangu kiangani epezaka na munoko ya mama pona nini ye kombo ya tata Simon Kimbangu kiangani koma eza kopeze kaka ti lelo tata molimo mosantu wana ezalaka nani en réalité ezalaka nani to wana posa toyeba pote biso toyebi nzambe na biso tobondelaka
oyo asali nga nazala ti lelo ngai tata osalila nga bagrâce oyo asali likolo na se oyo aye na 4e génération na kombo na ye o bato bayebi te bato baza koimagine nzambe bakokoka kososola ki ye nzambe te toza na temps de la grâce nzambe avandi na biso amikitisi epai na biso amilakisi me voici ngai oyo kati na bino toa na kombo na ye ya sika toyebi ntango nkolo Yesu papa simoki papa de alungana ayaki na kombo mosusu mokili eyebaki te baye kososola nkolo Yesu yeyo siko papa simoki mbangu kiangani papa simoki mbangu alati nzoto alati kombo na ye ya kimbangu abakisi na kombo ya nkolo Yesu kati na ye omoni ngai omoni tata papa simoki mbangu kiangani nzambe molimo mosanto me nanu na yoki na monoko ya mama te bokende osaba examen de conscience boyelanga te ke boloba ebele bandeko bino soki bocomprendre te etali bino ntango toza nango eza ntango ya makambo ebele namoni ke ebele bakoloba mpo bato mosusu bavivre na sentiment siko ngai nanga na sentiment te naovivre na sentiment te naosala nde mosala na mosala na nga eza kaka nde rien que la vérité ntango toza nango ya molimo mosantu bitumba ezali mingi baproblème ezali mingi toyeba molimo mosantu oyo mama na biso azali kolobela azali nani molimo mosantu wana nani molimo mosantu wana azali nani papa simoki mbango kiangani oye papa simoki mbango kiangani oye papa simoki mbango kiangani oye papa simoki mbango kiangani nzambe molimo mosantu wazola walembi zola kaka e kaka yandi kaka e okomona bazobela bino molimo mosantu oye boyebi molimo mosantu oyo bazolobela te boyebi te molimo mosantu bazali kolobela boyebi te molimo mosantu baza ebele na ya alfalusu ya lokuta satana alata nzoto ya molimo mosantu bakobela bino ka molimo mosantu oye me molimo mosantu nini oyo bazolobela po molimo mosantu wana kombo na ye vrai nom na ye boyoki siko kombo te me bozoganga oye akobino bozongi papa simoki mbangu kiangani te ntango moto azokoanonse molimo mosantu atangaki kombo te siko problème nde eza wana nga naza na posa nazwa kimia na motema na nga nayoka mama mulu achange langage po ete ye ndenge eza towana posa koperdre ye te tolingaka ye po niveau na omona makambo ezokende na omona lobi lobi tokoperdre mama mulu siko koperdre ye ekozala pasi mpo na biso te me ekozala pasi mpo na mama po deja nga nazwa yango na révélation na nga nalobi yango te nakoloba na nga mpa yango te me nazwa deja likambo na révélation yango ezobangisa nga biso tokozala biso na problème te me mama nde akozala na pasi makasi ta wana ekoma c'est trop tard nazwaki deja révélation nyonso mobimba ya likambo yango ezobangisa nga yango nde ezobangisa nga biso tokozala na biso kaka na tata tozalaka na tata me mama akozala na problème mikolo koya yango nazolinga deya ntango oyo ntango nazoloba na nga bo bakomona na nga longwa kuna bato bakoloba ebele me nga nayebi niveau likambo yango kozalela niveau mama akokoma na mawa akokoma na pasi makasi mama Marie Muldi agenda nzambe alakisaki nga na koloba na nga te naloba likambo wana te me na ye kaka nayeba mama tomaki fipe kwa kwe kundi enzile zulu pasi enina vomino ya kuja kondo mavangu kele kankundi kulembi kotako na usisa nzembo nyonso te me mama Marie Muludi angenda en tout cas ça l'examen de conscience tango toza nango eza makambo ebele donc parti wana na leki siko to continue likambo ya mama natali émission moko bayambaka mama Marie Muludi ezali émission spéciale ezali ya centenaire ya papa Diangenda nga nalandaki émission wana bandaki kopose mama Muludi so ba question mpona ndenge bandaki kovivre na papa Diangenda
sikoyo ntango nalandi bakestion wana par rapport ya mama mulu ntango nde deja kolaki deja koli deja na kokola na ye ntango azalaka mwa moke j'espère que bande comprendre mission ya tata te ande comprendre vraiment papa oyo babongo babotameli te mais ntango ye moko alobi yango mpe akolaki akomprenaki papa oyo aboti bango akomprenaki ye azali nani en réalité. Mais na temps ya bakestion wana mama Mwilu mama Marie Mwilu bakestion wana baréponse ya mama par rapport ya comprendre mission ya tata oyo ayelaki na mokili malgré tata aboti bango alingaki a répondre vraiment bakestion wana te alingaki abomba nga na koloba na nga kaka te mpo bato soki na bino alobaka boye bato bacomprendre te mais nazotia nanu video bolanda video wana bongo to continue. Azali papa aboti biso, c'est vrai. Mais tant que tozalaki ne na ndako ezalaki kamwa pasi pour vraiment mipesa kaka na biso bana na ye. Tant na ye ezalaki plus na bandimi oyo tozalaki komona à l'époque parce que mosala oyo ebandi nazalaki mwana moke. Bato ndenge bazalaki koya na ndako kuna epai ya papa azalaki na temps mingi te mpo na biso bana na ye même soki ozanaka mwa motuna otuna ye to concernant devoir moko oza nango oza na devoir akosala oluki ye akotinda epai ya baneve na ye parce que toujours likambo oyo etikala na nga na moto azalaki koprononcer en aidant les autres je m'aide moi-même. C'est-à-dire, tant na yemi y a pesaki yango plutôt na bandimi kebiso. Mais ce qui occasion monani, y a solo, coller ensemble les ala qui peut-être une fois par an. Les solo peko kozala peut-être une fois par mois. Mais les ala kamwa passi. Parce que na loba ketango na zala ki mwana muke awana na kokoloba masolo ya bomwana te. Mais tant qu'on a commis na kamwa ba âge à 10, 11, 12 ans par là, oui. Wanande na yebi. Voilà, j'espère que bolandi vidéo. Mama Mulu ndenge azoloba, ndenge papa diangenda azalaki na bango. Ndenge papa diangenda vandaki na bango. Par rapport ya ndenge papa diangenda memelaki bango. Normalement tant Mama Mulu déjà ndenge na temps wana déjà commis déjà mama koli. Akoko répondre bongo te. Pour comprendre déjà que papa o azaki na bango azalaki ka papa te. Do ba botama epai ya papa te botama epai ya Nzambe. Donc ayaki pona bango moko te mais ayaki pona mutu nyonso. Yango wana papa diangenda azalaki ko vivre na bango lokola kaka mutu nyonso. Donc azalaki plus na bandimi. Yango wana papa diangenda azalaki plus komi pesa mingi na bandimi ke bana oya boti po bango baza mission na yete mission na iza ko bongola batoyo ba oba kolanda nde bana na ye aboti bango mais aza mingi na temps na bango te kwete ye ayeli pena makambo mosusu na mokili et puis ko botama na bana ya tata ayebisaki bino et puis papa diangenda ayebaki ke bana wana bakobundisaka tata lobi yango alata ba chaussette mibale ke bitumba ozoya ekobanda na ndako na nga. Tu ayebi deja ke bana wana ata na sali nyonso pamba lobi bakokena bakokutu bakobundisa tata bakopanza lingomba elobamaki esi etangamaki. Siko na wela bandimi oyo baza libanda nasalisa bango nazala na bango. Donc ye azali Nzambe oyo akitikati na bato pona abikisa milimo ya bato azana tanya kolandela bana na ndako te komi papa alandelaka bana tangu nyonso po azana bana ebele yana bana oyo aboti na bonzoto yana bana oyo aboti na molimo mais azalaka na bino azalaka papa kotikala papa akoni mapete ka mona moko azo souffrir ani mapete ka mona moko na pasi non malgré azaki na mission na ye makambu na ye ya kosala mais ayebaki kaka bana na ye azalaki ka na bango mais mama Mwilu so totali bien mama Mwilu azalaki un peu choqué
Maman azaki un peu choqué. Donc ce qui totali bien bana nyonso bakende à 26 bana papa d'Angenda na mitema na bango bazaka na makambo ebele yango moni babebisa esika papa na bango atika mokili atika bandimi nyonso bazala po bazalaka deya na méchant tata na bango depuis bomwana na bango papa bandaki kopesa yango affection te papa bandaki kovanda na bango te wana bazotala na kimosuni me tata d'Angenda azalaki nzambe na mosuni pe na molimo ayelaki mingi ndaku te yango papa d'Angenda moko aloba meme mwasi oyo naza na ye ayebi nga te siko bana kutu baboti bakoyeba tata ndenge nini soki pena mama mula yebaki papa d'Angenda ako répondre écoute makambo te ako répondre yango te mais a répondre yango po bomona ke papa d'Angenda ta botaki bana ayelaki kaka bana te ye ayelaki moko na moko ya bandimi il fallait que bana ba comprendre que tata na biso azali tata te mais batikala na eloko moko boye oyo bazalaka nango kala batikala na eloko moko bandaki ko déranger bango ke papa na biso kutu azwaka ta na biso te bolanda nanu parti o mususu total su parti o mususu ndenge mama Mwilu a expliqué lisusu na kobotama na bango na parti o mama Bibi akufaki tolanda tobandi pe kosolola na papa parce que tata nyonso aboti bana nde pa sololaka na bango nde papa komi koloba lisolo ya kobotama na biso etango aye koloba lisolo ya leki alandi ngai ya solo ezalaki histoire moko très passionnante oyo na banzi lingomba eyebi ke ntango tozalaka na kananga leki oyo alandi ngai abotamaka na ntongo ndenge kozalaka kaka mobali nyonso atotika mwasi ne na maternité et mama Bibi ndenge toyebaki na kombo ya mama Bibi akendeki na hôpital papa akei musala wana tozana kananga metango papa auti musala ayepo ayeba soki mwasi na ye abotaki ba prendre ye ke mwasi na ye abotaki mwana aza malamu mais mama akufi aza na morgue alo tango papa ayebisaka biso lisolo oyo na bandi kokomaka mwa mayele nde na bandi komona me tata oyo aza tata ya ndenge mosusu parce que kolobela papa d'Angenda makambo eza ebele. Voilà histoire oyo ya mama Bibi presque boyoka yango tolobelaka yango mais mama Mwilu ndenge aza wana ntango bapose question alobi na ye likambo yango mais asilisi yango te alobi nini deja boyebi na église kimbangisa chaque année bato asika bayaka mingi pe bayebi na bango te mingi pe bayebi makambo te lelo kutu makambo nga na komi koloba bato mususu kutu ebele bakomo comprendre mais mama Mwilu ntango bando poser ba question wana alingaki azwa te pe temps ya kolobela yango pona nini mama Marie Mwilu akufaki pona nini akufaki ntango abotaki nini esalaki akufa a expliquer te siko ntango akufaki azongaki na mokili ndenge nini a expliquer te ozomona siko makambo eza ebele bomoni biso toya ndenge moko na bango te makambo na ta oyo toza nango ba mystère ya papa Simon Kimbangu ba mystère ya papa d'Angenda makambo ebele batata bazokosala batata basali ye aza mieux placé ya kotémoigner ka yango azali mieux placé ya kotémoigner pona nini mama Bibi tango abotaki akufaki nake kote na morgue et puis azongaki na mokili ndenge nini aza mieux placé ya ko expliquer ba témoignage makambo eza ebele kutu makambo oyo kutu papa d'Angenda yebisaka aloba yango te ye alekelaka biso kaka na ba parabole makambo papa alobaka na nga namoni déjà 9 namoni déjà autant alobaka nini mama Mwilu alobaka te ba mystère kolakisa monene ya tata
na mokili kolakisa monene na ye makambo eleka elobama te nayebisa bino ntango mama mulu mama bibi abotaki atala boye aboti mwana ya mwasi fale abota ya ayebaki akobota papa Simon Kimbangu po deja etangamaki le 12 octobre etangamaki kaka na ne wana oyo akobota le 12 octobre ezali tata Simon Kimbangu azongi sikoyo mama bibi ayebaki kaka so akebota so aboti mwana mobali eza kaka papa Simon Kimbangu ye wana azongi so bande kozela nani akobota papa Simon Kimbangu ta mama bibi ake kobota mwana ya mwasi asimba muto abie bokonzeke na nkamba yango nde bomaka ya pike Chris akufi bake ko chaye na morgue papa de ngenda ye ko yabo atuna boy mama za pe waza na morgue nde papa de ngenda kende ko zwa ya lamusie na kati ya morgue zongi na na ndako eza histoire moko munene eza likambo ko foko lobela kango mais mama mulu a sauté na ye a témoigner likambo wana te bozomo a témoigner yango te siko ba témoignage ezali batu baza na posa ba témoignage soki ozobima na munoko mama mulu batu bayoka batu bakondima po te ozobima pena na munoko na ye ba témoignage ya batata ba témoignage po de ngenda sali miracle ya belé mais to yoka kata ba témoignage yango boko bombela ngo nini po ata tolobi ke o mokili o bwa kimbangise déjà boyebi mais ba kimbangise te église kimbangise bato azokota ka le temps en temps ezaka makamfo ko bandela kango ko lobela kango po bato bazolanda biso ba comprenaka ya makambo ko bomba te bozomo mais tozo comprendre te na comprendre te penza ngayo nga penande na zabo na comprendre na ngate na comprendre na ngate na comprendre te en tout cas bossa na un peu examen de conscience et puis to kota na suna vidéo moko mukuse susu na tia su parti oya mukie ndenge mama Marie Mulu a expliquaki tango bakendaki Brazzaville bakendaki kovanda epa ya papa na biso o totala na vidéo ya solo ngana kina Brazzaville na âge à 5 ans kuna nde na bandaki l'étude na ngai na bandaki na débutant ndenge bango balobaka donc dernière année à maternelle tina silisi primaire na ngai kuna ya solo papa Mayunga na considéré ki lokola papa botinga pamba te papa tango akikotika biso kuna apesaki pe ba instruction na ye ndenge to vanda kuna biso pe ndenge to considérer papa wana c'est vrai tango ndengo lobi na papa ya botinga na ye soki différence ezalaki wapi différence ya bomutu non parce que c'est un père qui nous a aimé o ya biso o wana pa lingaki biso mingi parce que azopesa papa respect mais ndenge na lobi tango na ye koyeba papa na sens que ya bunzambe na ye na ndenge azaki komipesa na batu même soka ye na Brazzaville azaki kosalisa batu pamba te tozaki kosambela pe na ndako wana ya papa Mayunga donc naza komona baza koya na ba malade soki baye na ba malade papa salisi bango batu wana babiki et na ye komona ke papa oya botingai na papa ya bokoli ngai papa Mayunga différence ezali mais wana na aspect spirituel mais na bomutu boye na elaki très bien pa ya papa Mayunga pe papa pe abokola ki biso malamu mama Mwilu boyoki ndenga lobi kokende ko soki to expliquer bien soki to tali bien lobeli ya mama na papa o bakende ko vanda na ye bavandaki bien donc asaki lokola papa epai na bango pote papa dernier nazaki na bango bakopesa kaye boye alakisa ye parfois examen likamunyo so école akotinda bango ba mutu mususu donc ndenge papa azalaka ki atangaka ye na classe balobi nini boye papa dernier nazaki bongo te pote ayelaki makambo mususu na mokili place wana bako comprendre ke bonzambe na en tout cas papa dernier en tout cas papa aza papa na biso te azali mutu mususu donc tana bango penze ezalaki te ata sobi tota na mosuni soko ozali na mosuni o comprendre o nzambe tango ozwana ye ata na mosuni o comprendre o kobeta libaku te mais bana ya papa Diangenda bazalaka na dan po ete bango bazali na posa affection ya papa na bango yango bomonaka Sami papa Diangenda pekisi abala mundele mais a force abala mundele makasi aboya koyokela papa Diangenda
ayokela papa dangena ta bala mundele na makasi bana papa dangena baboto baza bateti pona nini baza kotala ke papa na biso apesi biso affection te ake kopesa mingi affection na bandimi même nkolo Yesu na lobaka likambo pe kolo Yesu azalaki mingi kaka na bayekoli na ye bato bazoyoka ba osala musala tate longo bango kanda azalaki na ba famille kutaki paka bango te famille bazoluka ye me bayekoli babi tata bazoluka ona bandeko na lobi bango baza bandeko na nga te bino to osala na bino musala tata bino nde bandeko na nga bozomona donc bango nde ko comprendre te bango na bazoloba na bonzoto ngo nzambe to vane na molimo to vane pe na bonzoto faut comprendre ata boti bino faut comprendre ke boza ndenge moko te ye azali mutu mususu me bozo comprendre kaka te bozo comprendre te kuna bakenda ko ya moni papa dangena pe azwaki bango akeko tika bango papa wana papa wana azwa charge wana kolandela ka bango pote ye azana makambo ebele akina mission ya kolandela ka bana te abersa ka bana abondela azala kana bana tout moment te ye makambo na ye ayela ki mission na ye ezaki asala atombola lingomba na ye emata mokili mobimbe ye bango tala ba voyage azaki nango azaki na temps ya bana te makambo wana normalement na ndenge da mama mulu akoli na ye na ndenge mabete ya na ndenge mama mulu aza deja akoko témoigner biloko wana te alinga bomba na yango alinga pesa ka alobaka lokumu kaka ya tata tellement za nzambe po na micro batela ki ye bayeba ki aza mwana papa de ngenda nzambe molimo mosanto yango batela ki micro wana soka zaka mwa papa de ngenda te banga tele micro te mais alinga témoigner biloko wana te anga yeba ka ndenge ya kobongisela ngo kobomba yango kopesa ka ba témoignage ya makambo ya tata ya musala ya tata bozomona donc bato bazo comprendre te na temps oto wana ngoto wana mambo ebele na temps oto za na ngoto wana posa hypocrisie te na temps oto za na ngo molimo mosanto aza kobundisa ye makasi yaya nzambe azali 100% mutu 100% nzambe bato bayebi na bango ye te baza ko imaginer ti lelo bato ba imaginaka ke nzambe amonanaka te ke nzambe azali mopepe siko yo oyebi pe nzambe na kombo na ye yaya o bato azwi grâce wana te yo ozwi grâce wana siko yo kotika nzambe na yo na bonzoto na ye bato moko boye po babotama na tata bafingelaka o tata ale bato moko boye bataka bato mo na ba chaîne na bango mo bayaka ko débordaka na kombo ya tata bato moko boye bayaka ko balolaka maloba ya tata baza kotambwisa ba video moko tout le temps baza ka ko balola video wana video papa simongi mbango kya ngani alobaki ke mutu akabolanga na bandeko na ngati mais oui tant wana video wana bakaboni nanu te tata alingaki penza biso bandimi tokota likambo wana te po yebaki ke bango moko bakokabwana mais alingaki charge wana eya na mutu ya bandimi te po alingaki ezala pasi pona biso esengelaki kaka ndenge tangamelaki ezalela bongo bakabwana na ndenge na bango bozoyoka omona ke ti lelo ke baozonga te pona nini po ete bongisa mabongo etanga mabongo bakozonga te bazala pembeni ya tata baozonga te baya ko adore nzambe bamikitise pa nzambe basala ngo te bakosala ngo te alors muto obanga nzambe te lokola Martorel abengi Paul Diboye isi bango kanga bandimi wana kuna ti papa simongi mbango kiangani akosenga bando tala nanu ata bino moko suko muto abango ngana respecte ye et puis ngana banga ina pese valeur po azana nani ay loko te muto banga nzambe te ngana banga yeso kazo comprendre pas simongi mbango kiangani te etali ye mais ayebi bango nyonso nde bazana bayebi ba comprendre na bango te so ngana obanga mutu te tango to wana ngo soki yo kobundela nzambe te o bando banga ka batata wana po babota mana tata etali bino ngate ngana obanga te ngana nzambe na nga na yo kaka te ata boye na makambo boloba obo etali bino et puis nazomona batu baza koloba ke yo
ata ndenge okepoto bongo yebaka ngo yo so bazwi yo kaka okomona bino boka na baide kaka ya kosalaka mabe mais boya koprouve bato na makambo nga na oloba bokoka te boyokanga bien navandi kuna Angola esika Paul Dibu ya sata navandi bolobaki akanga Angola akoki nga te na bimi na Angola na ye poto mboka ya loi. Premièrement tata simoki mboki anga nzambe molimo mosantu mboni tata mokeli na bondelaka ye tout le temps amo bateli pe mobikisi nanga ebongo ya mibale sikona na mboka ya loi siko boyebisanga tambo bocha makele bo comprendre te bameka na osisa bango omona donc bo comprendre te me etali bino ngana zo fungola bino misu boyeba banzela bozolanda bato bolanda bango baza bato ya kolanda te bande konanga tant auto wana ngo pena isa tant susu ya distraction non sala boy po bolamuka soki bino bolamuki na bino te etali bino soki bolamuki te etali bino pamba te bomonaka boye émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité ba vérité oboyoka na kati ya lingomba te oboyoka te bokoyokela ngo awa makambo nyonso ebombama ebima te bokoyokela ngo awa. Alors tant nga nazo ya na bakima moko boye oboyebaka te bosala ba examen de conscience lobi na yebisaki bino likambo ya nani ya papa dia ngenda ndenge akundaka Arma na Sami elo ni bosali boluka boke kotuna ta bango boluka bosala ba examen de conscience bosala ba examen de conscience bosali ba examen de conscience te etali bino bokende kotuna bango pona nini bakundaka bino botuna bango papa dia ngenda kunda bango pona nini na tan wana ya zo sasa musala bango bazo ko sala baji et puis bango nde bazana ezaki baje ya bajete poso ki ezaki baje ya bana anga apekisa bango azongisi bengani bango mais tellement ezaki baje ya bajete ezaki ke bazoya komeka ye alakisa ki bonzambe na ya kunda bango baza bana ya bana te nde bino bokanisa baza bana ya bana te mama mulu ye wana azolakisa deja biso ke papa dia ngenda azaki kopesa ngo affection te yango na ba comportement misala ya bana mususu ebima libanda. Donc c'est ça on comprend na été etali bino nga na yeli bino vérité pona la musabino mais on continuer na kombo ya tata nga na koyaka obisa vérité ba tata na bino bo comprendre te tango molimo mosantu ale bino bo salaka o ezalaka te bozo respecter tata te nga pe na respecter bino te ata bo andeni bo eloko te pa nzambe ta bo pesa nzambe valeur te nga pe na pe bino valeur te o respecter tata o ko tosa tata ko tia papa esika na ye nga pe na respecter vraiment bandeko on nga na ila bino yango wana tomonani à la prochaine abonnez-vous sur notre chaîne abonnez-vous okozala kuma malamu merci tomonani à la prochaine bye. Mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Kimbangu nalongi mokili Kimbangu nalongi mokili Kimbangu nalongi mokili